mboka oyo eloko liboso bana na nzambe o diable atie na mitema na bana na nzambe na vie ya bana na nzambe ya peuple créé à l'image de Dieu eloko liboso ezali jalousie, haine, surtout haine bandeko babolingo eloko lokola haine soki vandi na kati ya bomo ya moto balatisi yo marque ya haine, cela veut dire comme izabo. Lelo bitumba na biso échangeant. Tu as préféré Mouta diriger. Non, oye bien. De toute façon, je viens de la sorcellerie pendant 19 heures. Leur côté, bande de l'impressionniste mensonger. Maman sali ba voyage belé na Suède awa de habiter ce qui azana message particulier aux nzamba la kisi pour mboka na biso ya Stockholm ya Suède awa. Merci mingi mwana na ngai, merci. Donc boss na biso mopakolami na nzambe mwana na nzambe Patrick bino moko boyebi na mingi ya koloba te bomoko mboka bandeko babolingo toujours soudé, c'est ça l'amour. Bomoko ya mboka. Le diable il vient pour diviser, mais je sais que c'est venu pour réconcilier. Bomoko. Yangone sengeli bandeko nanga ba congolais toujours bomoko. Ce qui peut nazu vraiment esengwa ko yambaye parce que titre wana bomoko. Et site mo na linga ngo mingi puis moi nanga za nanga toujours na radio Bikamwa, azananga toujours na Facebook Bikamwa, moi nanga Patrick avec ta charmante épouse na baka boza ya nzambe lobi abiba nanga le combat vous appartient mais la victoire m'appartient na loba toujours moi nanga bomoko mboka Patrick Nzamba lobi nous vaincrons avec Dieu tout puissant, nous vaincrons. Atuni motona kitoko parce que motona nzambe nyonso oyo azali na nzambe na bomo nzamba sosolisa kaye nzamba lobi na biso lobi vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce que solara na nzambe tenga na solara na nzambe kande na solara na yo. Ça fait à peu près 3 ans on azoya na mboka Suède. Nazoya mboka malamu mboka beni parce que nzamba lobi na biso ba na ye partout pas tonyati matambe na biso pesa meli biso et ça la pas mona motaye na Suède ko babi rien ne voit fona longa na changer na kene na mboka mususu za na droit ko kene na mboka musute pour ce que zali moi na roi des rois mabele wana pesa meli sauf que voilà ce que le Seigneur m'a révélé pour mboka Suède. Bana na nzambe boyo kanga malamu surtout biso bae to bengami peut-être pour la nationalité ya mboka otoko uta bapaya mboka oyo eloko liboso bana na nzambe o diable atie na mitema na bana na nzambe na vie ya bana na nzambe ya peuple créé à l'image de Dieu eloko liboso ezali jalousie, haine, surtout haine bandeko babolingo eloko lokola haine soki vandi na kati ya bomo ya moto balatisi yo marque ya haine, cela veut dire comme izabolo tako moto lingi bolamu ndeko na yo te olingi échec ndeko na yo olingi misère ndeko na yo ndeko na zale gaé olingi mariage ndeko na mwasi na mobile basimba maloboka harmonie ya la terre olingi ndeko na sala projet réussite bozo bundisa ba ministère yekuna yete ya bobo itufa makaba témoignage kotambola ba témoignage ba faux témoignage ya baninga ya mabe bolingi evolution baninga te bandeko bolingo mboka lokola Suède kolinga ka aventurier moto zabola ya na ndenge ya bozabolo sepeli botango motango na ndenge ya bozabolo na ndenge ya haine na ndenge ya jalousie na ndenge ya mensonge ko zo succès ko pambolama cela veut dire akoloba satan zo sala omoni kananga na otambola na mensonge na zo tambola na haine na zo tambola ba faux témoignage na zo tambola tala ndenge na ko sala succès
et bozo pesa gloire na nani bozo pesa gloire na nani bandeko nanga totika ene nzamba loba nanga mboka o eloko mabe ya mboka o ezali ene bato balingi jalousie concurrence mutalingi moninga ya mona claire pambola mate moninga ya mboka ya surtout bo bayaka kalo soin disabiso biso nde o maison mère onga inde boyenga nde prêtre ngai bo tete eloko wana nde zo so sima bien aimé tikala ko bango so zaka moto na kanda moto na ene tikala ko ba kiato macho sali 16 no ko kweya moto nyoso ko resir na makila baninga kotambola na lokuta pona ko faire souffrir baninga parce que lelo bato ba okanisa ko boma moto zalika ko bomi moto akoti cimetière tango pesa ba faux témoignage tango bebisa na moninga kota makita na se pour moninga zaligara za la détruire jalousie haine cela veut dire c'est la sorcellerie ozo tambola ko mona lokola kina ko casser bango ngana zo gagner terrain ngana zo so ngana zo sala metkana ko ba ko kweya totali batolobi babenga maki ba grand prêtre ba aigle ba sali ba histoire na mokili ba ningisi mokili mais Zambia qui ko humilier bango parce que Dieu fait grâce aux humbles et loko wana de mona na ko bombelo to na kata en jalousie na kata mboka Suède na kata mboka oh ma papa jalousie bato balingi ka soki a poussa na pembe na moninge fait intérêt soki intérêt ali wana oui soki intérêt ali te jamais fonga na bomaye ya ko sepelate ya ko évoluer ya ko réussir pourquoi voilà c'est que le Seigneur m'a révélé mboka oh ya ngwana papa c'est tout biso bapaya batie ene na kati na biso toyo kanate division ezala yango la bande ko ba bolingo soki biso tokoyo kanate eza participer mawa toi que le Seigneur vous bénisse nana mingi na lo batemo na nga Jésus Christ Seigneur merci mon nanga Patrick nakasi papa nakati na mboka Suède na yamba na bana bikamwa nzambe azwa lokumu bomoko ya mboka toujours bomoko c'est ça la puissance bomoko Bomoko, ça représente Dieu tout-puissant. Parce qu'il y a qui pour la bomoko, réconciliation. Il y a qui pour la séparation divisée. Ça là, bomoko, amboka, bomoko. Merci maman, la bouche autorisée de l'Éternel. Lelo bitumba la biso échangeant. Tu as préféré Mouta diriger. Non, oye bien. De toute façon, je viens de la sorcellerie pendant 19 ans. Leur côté. Bande ko ba l'impressionniste mensonger.